Moïse Mbi Ebimada na Petiana. Il faut reconnaître que Ata il faut reconnaître que Ata a raison te. Ata a tort. Il faut reconnaître que Longola est bazemi. Alors on a battu Makila au baliete ils a bien te. Moïse Sandra. Ko sopela déjà manike moi na za mineur te. Pasteur Asala Mabe. A reconnaître Petiana Pendant 4 ans. Mais Pétia, bon, oui que Pétia a travaillé trop pendant 4 ans, pasteur a bête avec Biloko. Oui qu'il a travaillé trop. Nga esa bino ki nazala mwasa wa pasteur bondimanga. Nazala mwasa wa pasteur. Baza batuma bo bazana posa ya mutu a réussite, mutu faza la ka sima na bango. Mais Dieu merci na mona 2020 nzamba zote ya vraiment makambo belasi. Nzamba zote ya batu. Mutu ozomona tina te lobi ndaza tina. Obimisa album memoni petit mo bwaniantio. Donc les blocs nzamba o lakisa yango na po elakisa ke bango ba nzamba te nzamba zaka moko. Soki na yebso ke ngai na mbona ngaki ministre. Na ya na quartier te na zonga bani na sentinelle Kofi ti Kofi emoko. Leo na tangi comme poste na loba vérité. Ti yemo Kofi ti ba ya na nga ba fali. Mutazanga olia $100 mbonga ministre zati. Ngo tu na fali o. Yaka na Lekonda. Na yaka na $20,000 na 2001. So na yesu ba partir musu ba sala ba partout, zo ma pasteur avec Steve Bass. Na ba petit na ngaya. Ba oui ba ko pa pasteur alinka 5 personnes. Donc, vous comprenez ça. Il est là au déjà. Et ngana osa partout c'était là ngate na sala linga ngote. Loko faut sala faut linga. Yo ebi promesse ya muto azali kolo. Moi nana déjà un an nazana na complexe ya pasteur. Andima ete na vie akobima na pasteur. Tous les promesses pasteur a PC, il faut accepter ngo. Vous comprenez? Obima na mutu moko boya aza grand. Vando tale na TV aza grand. Mani ke yokana sisa. Obima na mutu moko aza grand. Vando tale na TV. So si c'est melbo so pasteur abine ki Eliane kedo ko longola. A longola. Ba promesse au pasteur azo pesa e. Yango so sala ke Eliane andi ma tout ya pasteur. A longola ba zemi makamno na c'est ya promesse ya bolingo la pasteur. En plus pasteur aza mukolo mwana na c'est une petite fille. Mutualité misunga yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme na dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda e bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. So za mobile. Ozuize mobile abikondo longola te. So ozuize mobile abikondo longola. Ozu mobile kende longola. Mobile zu alongolo 6e 7e. Ozala content susu. Oza content parce que azobali yote asali yote mais avorter yo ebele tellement poza mwana mwasi. Tant de mutu avorter ebele te koma ko nuna. Omona emsu mwana zaki libele ne ote malibele kiti. Tukutana na ba victime kolongola mwasi 6e 7e 8 obali yote na fieza mabe.
pour naza pour Eliane parce que na ko tala pe façon moi na mamba oloba na tala pe ko melanga pe trop na vie. Donc trop na vie un jour ndenge Eliane ke kuna soki azana ba preuve na te dans moyen dimaye ezate. Donc likambo ya Congo faut preuve likambo sou peza basali ya mabe me preuve ezate ebi. Bongo yo pe soko lobi bozama mika yo balongoli saoze mite ya. Imeye kuna eza makambo na kolongola zemia. Mais yo ken yo auditeur jeune yo tu nande ni tona lo baba longola nga ba zemia. Balongola ngati. Nga mère nga bat ba ebi so azalaka héros ma beta ba président be na podium. Amati pe na beti au président coup de tête. Mère nga bat ba ebi na kacha no na ba mbal. Ezala ke no pasteur moko munene abengi yo ke no Sandraline na sepeli lelo vraiment to bimana to coucher na yo e bangisaka ote ko bimana mosali ya Nzambe ya munene ya mboka ken pe nga na renia nga na isa bino sei na bima pasteur sei nga Sandraline na renia sei na za Sandraline na renia donc sei na na zaki mutu tu alinga meka se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepela sabino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki internet c'est église té. Mais tozalaka toujours au milieu du village. Herbe actualité zana Congo, biso tozana rapona koya, to pelisi moto, to tchemwa kimia tout ça. Tomoni kisongi songi e uti ko le vraiment internet makambo etali. Ba ser na biso ya ba église ndenge bazo samba samba na ba pasteur. Ndenge bazo samba samba na ba pasteur. Le solana na asire ningisa e Kinshasa mais lelo na oyambela bino Sandraline na oyambela bino Manique de John. Sandraline na émission lelo te osaleza avangu po tozokende église. Sandraline azokende koloba makambo na ye ebele na église. Pourquoi Sandraline avant sorti en Nzembo na epo semaine to bandawana déjà bokozwa déjà Nzembo Sandraline asali featuring na Kisinjora mais alobi
tosila nanano na église prophète Emmanuel Dodi apambola nzembo po nzembo ezobima sankisia tokia na biso ndako nganga te ke o producteur toluka toboma mutu biso tosali yango te mais bino talebela ba sacrifice makila bosala kava bobimisa ba album donc biso tolandika banzela ya ba pasteur Moïse ba Mai Kalambai ba Fali ba bimisa disque sans sacrifice. Sandraline Naba Beauté, bonjour. Bonjour Ken Piana. Kimi ezali? Bonjour, Kimi ezali. Bonjour Yana Manike de John. Voilà, ngande na pesa mbote. Manike de John boni. Bien Ken Piana. Kimi ezali? Kimi ezali? Soko lati foulard boy batu basepela kate batu balinga bamona Manike de John naturel. Te lokwa nazo kende et pas pasteur Dodi, pas prophète vraiment, il faut ça hein. Nalati jean mais nalaxika ki maman nande nalati foulard parce que église de Dieu yo bikande za ba église na biso a. Voilà. Alors, lelo vraiment eza dio moko ya bien. Eza moi débat mukeka katozo sala. Alors, poto fungola vraiment parenthèse ya débat na biso Sandraline Naba Beauté. C'est comme si monde qui danser zotiki okotinoka na monde ya koyemba pena. Oh, monde qui danser de sina sala de kombo na otika ndede na sala kombo na sala de ba œuvre. Oui, tika la ba na mutu. Il faut avancer et na imba tudune. Donc pour avancer, il faut avancer na imba. Ils ont été na comme oyemba za na tiki danse. Ils ont mélangé nous sommes balé parce que danse za ya makila. Koyemba pe ils ont donta batana katanga memba tu. Ba mona ngote. Batu musu yango moni bato sko ba mona rango na ndenge ya kindoki. Omo yango na basala ki ba tufe ngai. Na bimate. Ba ebi valeur na ngai ya bitalani na za na kati. O mutu soka cadré ebima. Donc balobi pe koyemba ngo pe zaneti ba vagance kaka ya makambo mona yango oboyi nonzela ya parke kuna okoti omemi yango kana ndenga loyembo eko créer ba problème te Sandraline Naba Beauté. Mais ngana yembi histoire vraie. Ngana yembi histoire vraie. Et eko créer liboso bate parce que nazo loba histoire vraie o ngai na viva. Na j'espère ba se belé pe na kana nga pe o ba viva. Ba yebi ke histoire non ba vrai et comme la ngate comme la ba tutu nazo yemba histoire vrai nazo fingate nazo fondete nazo yemba histoire vrai on na mona na vie nanga tant na yembi ngo pe na yo senti ke bato be ba bimina kati na yo senti ke bato belé pe ba bimina kati na yo senti bato ba bimina kati. Voilà. Alors merci beaucoup tozo continuer na biso kaka. Alors côté la lelo ndenge ba sœur na biso ba Eliane moi ça Mai Kalambai nani ba Peniel tolo ba Sandraline erozota la bande ko na biso na bazolela na ba internet yo za pour bango yo za contre bango si mo yekufa na koza pour contre na koza pour ba mibalite ngana moi sina mama na ebi pasoni biso baspeto mona malgré tout to bunga rapé mais na ebi pasini to mona so moni pena moi ça zo ebiso kaza victime na likambo komeli donc il faut nzimela bon na mboka na biso awa ngana ngolo bate po bon ngai pona nga naza po nani Eliane pona nga naza po Eliane parce que na ko tala pe façon mwana na mamba oloba na tala pe komela nga pe trop na vie donc trop na vie un jour ndenge Eliane akekuna soki azana ba preuve na te donc moyen dimaye ezate. Donc likambo ya Congo faut preuve likambo kusu peza basali ya mabe me preuve ezate ebi bongo yo pe soko lobi boza mika yo balongoli saze mite ya imeye kuna eza makambo na kolongola zemia mais yo keni wa politique jeune yo tuna ndeni to na lo baba longola nga ba zemia balongola ngati mais ena olobeza la kaka ke yo za preuve te en plus bato na po samba na ba na mboko yo ba koma mona bakomanda ba Jésus yo bimboka na biso. À toi, on a raison. Si on t'a tiré de à paquet, donc on perd raison. Comprendre? Mboko ko samana bato ba ebanité donc balandela vraiment te on mon biso pe tozo souffrir. Mboka pe baby bato tout ba mo souffrir. Donc bato ba ko mo ngaba simba ba kisi. Ba boma na ba ninga ba sala bato mabeso tellement ka munya sozo le kao. Déjà na bible lo mama babi mkoloke ya bo mo na makamna sona miso. Boka mwata. Nga esa bino kina za mo sa pasteur bondimanga. Ndimanga zala moi ça pasteur odala sala na émission na aucun donc soto sala émission fo boyebaka liloba o mutalo baka ya mo nta mutakufa bokomo ba ya lobaka ngo bokomo regete na si Sandraline Naba Beauté soko calculo bimana combien de pasteurs
Oh, ngane naza boyeku na yo kia ba mama ba pasteur nga bima ba ta 7. Ba 7 pasteur ya kombo pe ya makasi. Ya makasi ya kombo na yo kia ba mama. Ngana za mutu mwa boye. Ken so tuni batunya sota ya na ngama ndike de John nazana. Aibi mère na ngai. Ngana na makila ba juif na mundele. Comprendre? Na makila ba juif. Nazalaka na kanda mena ko sabat mabete. Na bomba makamna mutema na ko sabat mabete ngana ko kolobateke na bimana komba pasteur ba koma pasteur. Po pasteur ba mama ba yebike à part église. Ba ministère ba yebi à part podium, ba kitaka koma ka normal. Ba kitaka koma normal ko mona ngo gravité koma normal alingi yo lingi mopaka no ye pas sala ngo. Mais loko ka ezala ba bomba ba ngo ezati wa matis ko na podium ko moni ke pasteur. Soki a kiti, ça vient net mutu nyonso. So na yesu ba pasteur musu ba sala ba partout, zo ma pasteur ben Steve Bass. Ngana ba petit na ngaya. Ba we ba ko pa pasteur we pasteur alinka 5 personnes. Donc, vous comprenez ça. Il est là peu déjà. Te ngana ko sa partout c'était la TP na sala lingango te loko faut sala fo lingango. Ba ba sala ngo pe na l'équipe on a lo te mais ils a délire mo na tikala se plan na te. Siko sandalina ezala ke no pasteur moko munene ya bengio ke no sandalina na sepeli lelo vraiment to bimana to coucher na yo e bangisaka ote ko bimana mosali ya Nzambe ya munene ya mboka. Ken pena ngana renia ngana isa bino se na bima pasteur se nga sandalina na renia. C'est na za sandalina ya renia. Donc c'est là na zaki mutu tout alinga meka. Comprendre? Ton a bimika ka parcours à libala na zala quelque part. Ton a bimika parcours à libala na zala quelque part. Do senti pena ke batu bayaki. Na comprendre que ils en ont normal. Pasteur zamba normal beaucoup bima. Amba normal. Est-ce que ba pasteur pe bazaka na bo pikili ki pena ki azoni ata mwasi o santé pena ke dans mobile pena fandi. Quand piano minga 2020 ba question bonalinga on souté. Non, eza nango ke eza nango na ndenga mabete. Ngana ba 2020 yo mona lo mangam sala ba qualité. Na bo émission ba landinga. Eza na ndenga mabete ba twalobi ba pasteur comme bonzambe za makasi force pena devant moi c'est zalaka pena moi faible. Ya on a lingina yeba yoza quand même muto opesa témoignage po bato msu ba kanisa bana basi ba ko selande ba pasteur makam. Ya on a bien que ba pasteur pe bazalaka na ba endurance wana nde toka. Siko biloko ngana ngolo ba on tenga 2020 na so mi Sandra Sika. Na changer façon lo bela façon solana bato. Façon nga mungo na se congé comprendre. Na mi Sandra Sika. Donc na kuza temps te lo bela ba komba bato. Po na tali pe ke na lobeli ba komba bato mingi. Bato ebele ba lalaki. Balamuki. Ba kal Sandra lobi pona mutu boy, Sandra lobi pona mutu boy. Banda do na sante pena bilan na seli bato ba promotion ta ba 6 ans. Ba 6 ans na ba internet pona lo ba kombola ba. Est-ce qu'on reconnaître que depuis bande émission au tangi no pe komba mutu te? Maintenant rotanga te pona lo ba ki bongo, na lo ba ki de kene, parce que yo za producteur na biso jeune, au produit biso na nzembo moko. Ou a producteur, on a dit que de ata yo moko. Autant komba bato wana na télé na kati mission na ke. Yango na bit na to tangi pe komba mutu te. Ngana te mana okende. Nga tunika question moko na lobby, est-ce que bazala ka pe na ba force wana net bato normal? Ken jamais biloko wana ezana kata privé na kata chambre. Yo mutu normal za conscience za famille za animoni. Oyo bimse loko wana lo ba ke mutu ba sala bo. To tangi komba mutu te. Na ko tanga te, ezaka ke ngai na bima na ba pasteur ata 7. Nabi wa sala bien, nabi wa sala bien, donc c'est tout. Ok, merci. Alors, tozana onano, toso la pena sœur na so de John Boni. Malam ke. Est-ce que yo pe makambo sanda zolo be komela déjà? Ngate. Ngai te ngasoki na ye plus koloba lelo ko sala émission lelo eza plus basé na frère nanga Steve Konde. Te wana to kota ngo Manique de John. Yo zalaki mwasi ya star, mais to moni lelo bandeko na biso basi ba sala ba réclamation to moni sandali na pa lobby azape victime na ba problème o bandeko na biso ba eliani bazo déclarer. Mais yo c'est comme chose défendre nde ba pasteur na habité Manique de John. Ozo défendre rapport na ba intérêt ou bien ozo défendre na ndenge ya logique boy. Bato nyonso ba pasteur nga na défendre na yebi bango te na kena na église na bango te pasteur na ngeza Briali oya Refidim na Bandal na Damas Masisa. Oh, il y a le repas na bandal, nangiringiri, donc ça n'a rien à voir. Plus makambu, oh, na lobaki ya Mike Kalambai parce que nazaki ngape na vana na mobali. Na vana na mobali, ba réaction ya moi si ya libala ya modèle wana ezalate. Mais ya kolobaki non na côté li pasteur, to na côté li mutuboe. Nazana tina côté la mutute. Tozo boya nde na makambu na bango ba tchaka ba kombo ya bato o baza ba innocent.
comment to komi ko régler ma camion soka na net lisolo oyo ebandaki na pasteur Moïse sikoyo ekoti na ba couple mususu oyo eza ba couple innocent yo oye mwana wana elle avait tout préparé non côté la pasteur Moïse en regardant cette liane là elle a tout préparé tango pena makambu avant kuta funda Moïse déjà a enregistré ka Steve Condé ayeba keli kama Moïse ya ayeba ka beta fort elle a frappé fort mais problème est que justice nzambe yalaka est-ce que même ndeko na biso Eliane azobunda na justice mais toyebi ke basambaka na mutambongo pete eza likambo ya mutambongo te non mani de John kotala déjà mwana mwasi ya bato wana azape liboma te alali te alamuki ka boye aloba makambo azoloba azana ba relation moko ya yebi ke basala akotelema te andima pa ote muta munene ya mboka na biso neti pasteur Moïse plainte lek na Sandra lobini abi ya pa victime aleka na betape wana atanga bakomba bato te bato wana bazotambola ti po atiki justice nzambe esala akolo bakomba bato pe awa tangi baba mutu boya bimananga mutu balongolisanga baze mutu atiki mais bato wana pe na ndenga logique soki Sandra porta bango plainte te po ba publier pe ba mutakala na ete mwana mwasi ana pe tomona te ke ba avant publication ana tomona ka te ke ake ko sala procès moko na parquet peut-être basambusi ye yango esali ke akomisa pe makambo na parquet na yebiso ke mwana mwasi wana ye moko a se faire publier non Manik de John omoni to so le temps que mikolo to mona ki pe pasteur pe akangisi ba frère mususu ke bangonde bazwaki téléphone na ye ba publier ba biloko yo kana na ye moko ke na sana makambo oloba makambo wana te non luka pe o défendre ndeko no mwasi po c'est comme si ozotala ka ba intérêt côté ya pasteur ngai yete na défendre na ngai yete na mwana mwasi moko na oloba ngo ba fan na biso bazoyoka naza mama na mwana mwasi moko anasoka kei ba violer ye il faut ya ko ebisanga sana mai ya mwana mobali wana sama makolo na ye soki mai evandi 7 ans et poli aye na obengane est-ce que oza courage ya ko ya yebisa balobaka neti ye moko pe ana sepeli na mwana mobali kasi bongo loko yo sepeli yo ki guna ngo sala ngo panda katanga no defna yo défendre likambo ba OK au soit ba compte bancaire au tambo na jeep ba embrassa yo oloba je t'aime ngana yo kota ba mbabuzo ba wana oh tiko même sans lisumuko oh keno même sans lisumuko kasi zwa tous les départs au conseiller koto au conseiller pe koto au conseiller koto yo likambo ya malamu tango déjà pasteur akenda kisi alobi à reconnaître que abana ko bimanaye amote que no déjà o échoué mbala moko pona obi ata mutana nyongone sifala baka ken na nango magistrat na nyonga ken ya $500 mais ko futa ngone nazo koka mais to moni pe na internet yango ndeko na bazo finga finge makasi eza dossier nini susu eza dossier que non pona laksa que mwana wana Sandra Zawana aza victime c'est ma sœur to sepela tena o basala e parce que ça moi amuke obi kenga na mona Sandra ko ya danseuse obi pasi na okana motema nanga ngana mona Sandra ko ya danseuse ngana mona Sandra batindele jet mwana ka ovande yo mata jet privé ndeye pa mata jet privé non na yebi ke Sandra renia makati mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezali nde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible bona moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 avant oyoki
soki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin si ba aye dans ce concert ya liboso ministre ya Côte d'Ivoire atindela jet ya Gabon atindela jet privé aloba abala mais pona obi na boya oyebi solo wana te alors c'est nga na yebi donc batindela pena jet privé mwana ministre Gabon ministre Gabon Premier ministre. ya Gabon la première ministre atindela jet privé pour Gabon une semaine à réfléchir beaucoup tana apena ministre. Mais oui, tokendaki manika ebiso mamba solo nzora yebi. Mais sanda lena ezalane tokenda nzora mais yebi ka famille oncle ngamto wala ndi mama ngamto kendana jet privé aka na Braza même so maman Gabon. Yo peno kutana na mabaku moko boye na vie ya kosomba ba ya tongata ba immeuble. C'est comme si au même pe makambo no mbutu trop babi osala pe ba folie na bambongo trop. Mais mutu nyonso asala folie na mbongo ken mutu asala folie na mbongo azate bon oya ngai eza étoile ezali makasi kandi ya nanga ba étoile ezali makasi étoile na ngai batiza kango donc eza kwa na ke libala na ke na bala mais na zongi pona zonga suka tela tena bina comprendre et étoile ezali makasi bato banda utiliser ngo zaka mvoté donc oui nazaki envoûté na kata famille biso nyonso na kindokezaka siko so bakuti au moins support eza polele bandoki bakota ba profita basala étoile na ngai donc ekufeli parce que na lobaka oyo nzambe asala pona ngai lelo naza na eloko te nde bato mama beloko te na sepela po so nzambe atikanga na vitesse na msu nazwa sida batilanga pe poison msu babomanga na kufaka nzambe asala ki abomba ngai tala ken omoni bis 2020 to koloba sute to komotala ka bato na miso talinga na nzoto na ngana tika ba tatouage ba miso na motala bato na miso to tika nzambe akata likamna ya mutu to akota vie oya sandra lina mabote o mona bango ba za parterre pe belé déjà ba kufi kana parcours na ngai ba pasala nga mabebele baza nsama bele nzamba zongisela bango vie na ngai so ko zala donc nga na ngai ya na ngama nika yebi ero na nga zala makasi mais wani zaki il est passé tout comme ce qu'on est présent total o nzamba bombela biso. Voilà, merci. Alors tout le monde est dans un bon pour boire qui maniqué. Pourquoi ba chroniqueuse baza ebele batu baza ebele? Pourquoi ka comme va maniqué? Mais c'est ma soeur, aza ya nangai, ya mon ngane na okola ya za ya nangani sopo nangai. Malgré tout na famille moi mbutu ezalaka mais jamais okiko boya ndeko nao ata basali nini. So batie maniqué a na mutu mususu na yebi ndeti batie maniqué a batie o na pona na maniqué so kota o na ebale ba masu ezo kweya. Babika 2 personnes baza 4 ken pena maniqué non sauver non maniqué non sauver parce que tout musika. Pourquoi vous avez ça exemple à ma bébon? Non pas exemple ma bébon parce que mon kidé. On est ça ba monde na bino satanique baza senga bino ke to luka moko akende pona lupemba disque yo sko ngo bambango na nzoto na ngai yo pesa ba exemple bongo atayo moko. Biso to mona kisité wana na ba vérité ngala mtabete to mona kis na watu orchestre te. Mais banda ndenge tinga. Na mona kiste mais étoile nanga ndeza kiss na bango yanda briller na podium yanda briller makam na bango na album na bango na banzembo na bango na podium na ba concert ba plein so tali soko zong ça ba concert tout obetala na batu na ngana de batu na ngana wana na bana otanga sukombola bango te tina kufa nkota samambeli pour boye histoire ba concert tout so tali au moment que ça na zaki au briller donc zaki étoile mon na moi amke na koli sans papa sans maman. J'ai 17 ans, donc il a 18 ans, bah profiter d'anga sans mère, sans père, nga mère bah bien sûr azala héros, ma bête va président bien à podium, a menti pe na bête au président coup de tête, mère bah na kacha na bambal, meti sa kano ya mulai. Pa moi madame ya solo batu bayebi tala na kenda poto ba Julie Lumbe ba lukanga ba la mandat de justice ba lukanga ba prêtresse ya poto ba lukanga tamboli ba mboke belé na monde lukanga pona mama ya biso donc mama biso tant abota ngalinga na za mannequin pona banade ya mannequin na galerie la fleur Sony Alexa Wera baba o ya mannequin yende mtu maître nanga dana âge déjà 13 ans na au défilé. Comprends, on a salé la rêve à moi 13 ans, 14 ans, 15 ans, on a Kobina, Talaga Koko, la sa maman, sa papa. Donc maman a âge à 10 ans, papa a âge à 13 ans. Donc maman a fait un 92,
papa nga kufa na 93 et na 95 donc balandana. Est-ce que Sandalina nengo fanda boye moko soit kayote nengo sala parcours peut-être ya ki dans saison ken pia nga na oyebisa yo nga na leki na ba étape mon ça fait 6 ans banda 2009 tozonga na poto ya kipe ya yo asuka 2010 2011 2012 2013 nazali na Kolezi et pas producteur ko tanga libala 4 ans nayakana nga koyemba okomisango libala bato be bazanga kati donc producteur kanga 4 ans na mboka na ye o comprendre kanga 4 ans na mboka na ye pesa na star mo mnene pe ya mutu na nga benga pe producteur baswa na téléphone ka pona nga zonsanga o comprendre nga naza mutu étoile eboulaka trop nazaka mutu mo naza menacé même na monde intérieur nde na mulili ata nde nalalaka na lota soki nga Sandra lelo nde nabimaka na agiana na simba kisme air mpo na daya donc kwa naza na kana bango te moye pe bakoma na kana nga eza te voilà to souhaité ba mes condoléances na ndeko na biso Glo Langi o ko bungisa bébé en tout cas Glo ya courage et belé vraiment Glo Langi et ça la bien mais na moni zemi te bonde na moni zemi te zaki na zemi absale fausse couche Glo eza nzela batu nyonso nzela batu nyonso nzamba pe soka makasi voilà alors Sandalina tozongela yo koto mais na kati ya nzembo na ngana bosana ozana ba vieux no ba musicien belé mais to moni boy ka fali popa mais kana ko expliquer so pourquoi boy ka fali na nzembo moni fali aza le king aza vieux oyo ayebi nga pe ande na bimi tanto ya katete ba vieux na sonde bana yamba biso ba fali popa komona États-Unis première fois to mona biso nyonso mona onja mona ba fali popa to comme na Los Angeles to kama to moni teta so tambola na ba États-Unis 11 états to tambola tourner ba Europe déjà mobimba na Sandalina na 6 nyonso 11 états to tambola na ba fali biso to kama Los Angeles to kama Charlotte à Atlanta to kama New York donc to tambola ba mboka ba Florida ba Sandalina nga lingi na poser question moko na ndenga mabete na boki ya fali po ya fali nga be biso na danser kuna to no be ya fali aza mutu moko oyo ayebi valeur ya bato omoni eloko eza na kisasa bato bayebi valeur ya bato bazate yebi valeur na kena ba point noir na kutana ya matana ba podium abinisanga anoranga ya bid mwana biso abenga esmabe ya fali ayebi pe mambolo ba ya ministre bakamwa pena na bandi bina ka boy na limo na keli bana ministre okese mo bayebi ke ya isute ba danser ba bia ko zonga ta ko saki numba kuna abali ministre mais ta ngana boy ki ministre na ye ba tsenga maman chef ten comprendre ba tsenga maman chef ten ya fali ayebi ba esmabe soki na yebso ke ngai na mbona nga ki ministre na ya na katiete na zonga bani na sentinelle Kofi ti Kofi moko le na tangi comme poste na loba vérité ti ye mon Kofi ti ba ya na nga ba fali mutazanga olia $100 mbonga ministre azati ngo tu na fali yaka na likonda na yaka na $20,000 na 2001 $20,000 à part ba bagage za soki 8 bagages à part Sony Ericsson na 2001 au Kofi Lumdando saila non Sony Ericsson no ça na 2001 ils alla Sony Ericsson ils a boy tout doit na moi toi interne wa on ils alla pose na ngo il faut za ba Kofi ça trop cher ministre après ça on a chaînette ya munene ya Croatie ya awa ya quoi ya ba pierre ba diamant 4 donc chaînette yana mutabung sango Monica Céleste pour tout le bata moi li solo bat ba moi so batel ba clip akala ba mo nga ba chaînette munene ba ba plus ya ba chaînette penda po nga ba ndolinga mutabung sango Monica ezala pe na ninga mabete to ke concert afiki to tshaka ba sac esika mo ba yibi biso tout ba sac donc chaînette yana diamant ezala ba valeur ba mbongo ebele o soki na longoli yango leader mon palati na concert to kebe leader habite pesa na tana oyo la tao balata pe oui ba chaînette na ba leader balata o ya ministre pesa ya gabo za mbune ya chaînette mo ezaka cher makas donc nga na za mabete bat ba vanda nga ba yebi ke sanda za mabete na linga bolamu na nga lelo mde mutu sufusinga so ilelo tazali mabe mais nga na tika na ba poto bolamu na nga ona tango batu na nga sanda lina mabote po ani yozonga baninga so batikala na isa ba kaka bolingo mte bomanga Sandalina nalinga pena tuna question moko oyo bolongo ka pena ba orchestre ngo
pourquoi pas bazong c'est la rabino ba passeport na bino o botambola na ngwe facilité bino pe okokendo sala pe demande ya visa batali nanu ba passeport no kala babi oyo aza crédible atambola déjà trop akenda kazongaka pourquoi ba bloquer bino ba passeport mais yo de amuto za déjà msusu na 50 visa na kata passeport na omone po biso obi banda 2001 tito to comme en 2009 des voyages à Souka. Sur banda 2001 tu voyages combien de voyages? Voilà, on a 50 visas que tu biso donc comment on passeport 3-3. Donc et ton dit ba gravé, sur ba pesa ngapwani. Ba on balinga na zama na souffrir na niokama. Na kemba kana kenda olela bango. Sur ba pesa ngapwani. Ba bi ke so pesa ngai maman na ambassade ba sala ngama na kemon. Donc ba on ba za pesa ngana souffrir. Ngana lelaka. Bato ba ofinga nga ba ocholanga bango pe bazana kati donc baza bato mo bo bazana posa ya mutu a réciter mutu fois à la sima na bango mais Dieu merci na mona 2020 nzamba zote ya vraiment makambo belasi nzamba zote ya bato mutu ozo mona tina te lobi ndaza tina obimisa album me moni petit mo bwani antio donc les blocs nzamba o lakisa yango na po elakisa ke bango ba nzamba te nzamba zaka moko Sandalena est-ce que ba leader au travail na bango makambo lobe sala nga passe ba appel liweza ezala pe na mokili que un jour bisonyo soto tika mokili mais liweza pona mutu nyoso mais mutu mabe a souffrir avant kufa yeba ke liweza pona mutu nyoso mais mutu mabe a souffraka mutu mabe a souffraka avant kufa batala kata ba bolamu o bosala te reconnaissance mutu memio partout otika lipe ko kimate olakisa vraiment fidélité na yo belo mobo moninga tina bana ko bina 2001 tina longwe ba viena ba biki ngana ko comme ça on va parquet na ko comme ça ba l'état na ko salir réputation na monter monis na koma ko loba lelo po msu kala sona loba o mo na mo mabe na koli na comme na sagesse intelligent na zo loba likambuke so ipe na za na ba vie o baza mite malamu ba vie o ba bi passe to mona na bango ba vie o ngana ngabena ndeti na BCBG boy penza na podium vie na ngai Batudo mandanga kabenga $5,000 na podium na teni na kaba $3,000 na concert et banana ye moko mokonditi na suka ba yebi spectacle po ngana lo bato na lo babo na yebi ke boyebi na lo balukutate ngana lo balukutate ngana za mutu na lo balukutate so za makila ba juif makila très dangereux so na siliki na tout na la chaka mais so na lingi na linga makasi nde na za bona comment vivre na ba gastrite na mutema mondo monga avandi boy na bela gastrite ça fait 4 fois na bela gastrite ba isenga suko na continuer au kanisa et soumet sili na kufi donc ya moni 2020 na boyi ko kanisa na ko tala ka nzambe na ba ipe na tanga suba kombo na bango te na ko tanga te so na ko tanga to kese ou bien kese mais ko tanga bango na ko tanga sute na ba délivrance na uti na ngope na ya makasi ezaka bango moko te donc bato ezaka bango moto na sana binemi ebele parce que toi nanga eza menacé yango moni lelo faiblesse na ngai kozanga na ngai mokimombe finga nga yo ebi ya na manika ebi faiblesse na ngai kozanga na mokimombe finga nga po anini jamais na komona mboka oyo muninga na bango congolais azokoka te akomi na ba état moko boye mais mboka ezo finga mboka ezo soutenir état nao ozaka bongo mboka ero banoza le chèque mboka banoza suka mais ba bosani te ke nga Sandrine na bote na binisa mboka na sala makambo na mboka ba sepelaka na ngai pe nga na lia na batuka ya famille te nga na lia na batu libanda na nzela na famille na ba camarade mais le so na websa OK na za suna camarade te na za na baibanga mais na camarade na nga suba mote tous les relations nga na zo na vie etikala pe ba camarade ngana bima mobimba bango batikala kuna comprendre et donc na comment na esprit moko boye il faut na vanda nga moko so na vanda bato en tout cas j'ai pas confiance juste comme ça ata moi na ya mama na ngai to botama libu moko na confiance na ete. Merci beaucoup. Alors Aïssam ezoba prince Yaweli Veluzo Mbata Koko Arafat Makizembe Adel Djoko Bakou Danger Sœur Pauline Lumumba RDC Monte pour l'andebiso vraiment ils a passé hein. Ils ont passé, bande qu'on a biso ba artiste et musicien. Omoni Eliane. Toboy na bisote. Toboy na bisote ata zaki minerte, ata kosiage, ata zaki normal zaki minerte. Ata zaki minerte. Mais ngana yebi na croire ye mamba lo beza ya solo. Ata zaki minerte. Bon so oza mobile. To bozonga na place, so oza mobile. Ozuize mobile abi ke do longo, longo la te.
so ozwi zemi mobali abi kende kolongola ozwi mobali kende kolongola mobali azwi alongolo 6e 7e ozala content lisusu ozala content te parce que azobali yo te asali yo te mais avorte yo ebele tellement mpo oza mwana mwasi ntango deya moto avorte ebele tokóma konuna omona emsu mwana azalaki libele ne otema libele ekiti tokutana na bavictime kolongola mwasi 6e 7e 8 obali ye te na vie eza mabe c'est soit rappelé un jour eza neti moto ake perte ya neti oke perte balongoli so bilo mo basala bilo mo boye mais na suka ya ba promesse ya lokuta bon bako promettre ye bilo no sala ki on a se ya promesse manike ya na ngai yo za na po na pasteur mais en tout cas ngai banda mokile ekufa ti banda mokile banda ti ekufa na côté là pa pasteur baza batmo ba comment mona de mais il y en a ici baza batmo boaza mutu mais ba comment mona de ba comment ba nzambe lokwa mutu aya lokwa mutu aya liboso pasteur aye achebo bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Pasteur maman a commis pharaon na kitchavandi. A commis le roi nzambe. Orgueil là tabango. So bimaka déjà na petit wana. So déjà pasteur Moïse bi bimada na petit wana. Il faut reconnaître que ata il faut reconnaître que ata azana raison te. Ata azana tort. Il faut reconnaître que longola e bazemi. Alors on a batu makila obaliete eza bien te. Na Moïse Sandra. Ko sopela déjà manike mwana naza mineur te. Pasteur asala e mabe. A reconnaître Petiana pendant 4 ans. Mais Petia bon, oui que Petiana ou a travaillé trop pendant 4 ans pasteur a bêta ke biloko. Oui que il a travaillé trop. Oh hein, a travaillé trop. A travaillé trop pasteur asala li 4 ans. Attends tout ana faute, attends na faute. Pasteur ba yo kanan. Pas travailler trop 4 ans oza mwana oyo ozonga kana ndako papa na yo azali mama na azali Sandra eza kamote na yo soki paraka eza kamote mais eza kamote ke eza kaka biso toza ba victime soki papa na ona mama na bazalaki Sandra linga oloba te so papa na mama bazalaki en tout cas na binate nanga na binate atoke ne ko bina mais so bangla banga baba na ko sabize na olinga funda nakosi ya yo ebi promesse ya muto azali kolo mwana nande eza bo un an azana na complexe ya pasteur andima ete na vie akobima na pasteur tous les promesses pasteur a pc il faut accepter ngo o comprendre obima na mutu moko boye aza grand bando tale na TV aza grand mani ke yokana sisa obima na mutu moko aza grand bando tale na TV so si c'est mal boso so pasteur bien ki Eliane ke de kolongola a longola ba promesse au pasteur azo pesa ye yango ezo sala ke Liane andi matu ya pasteur alongola bazemi makamno na se ya promesse ya bolingo na pasteur en plus pasteur aza mukolo mwana na c'est une petite fille ata bolobe aza 20 ans te ata aza na 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans aza pe kaka mwana muke par rapport à pasteur et là ce que pasteur ne te pasteur ajana ba miko ngane na comprendre ngane na comprendre ngana uti okese ngana uti ba okese omoni ngana uti ba okese na ba église eza ndenge moko na ba hôpital na nini église dans église na orchestre eza ndenge moko église na orchestre eza ndenge moko ba hôpital pe eza ndenge moko po docteur azola ba infirmier na église pasteur azola ba ndimi na nini na orchestre président azola ba danseuse pe banda lelo te maman banda kala bomona ki maman biebe alola na taboulet banda kala ezake Petiana azala na tort te Petia za victime a mwana muke bazemo balongoli seke pe ko ipo koboma ye dere zala pe akoza pe na problème pe alongoli basemi trop ba trompe pe zemso ebeba mais pasteur ko bala yete pasteur ndenga za botam susu asayi de yo bi Petia sali 4 ans pasteur asayi petit 4 ans c'est trop il faut appeler ça petit moi loko mais petit ce ko ba pese loko Petia boy pasteur a reconnaître que non za moi sinaye ba pese ya muke fa ba pese ka église ya muke ebela aboya te ça église mani de John c'est comme si boa na ba yokate ipesa na nga micro ponga na yeli awa makambo Eliane te Eliane na Moïse je m'en fous makam na bango itali bango nga na linginde Eliane te o mele Steve Konde na makam na yo ay ma Eliane ko ti sous passer mususu mutu mususu sous parisien mais azo bénéficier bango tout basela ke fa ndolo na ba kwenyonso fa nda kwenyonso kwenyonso o basale mabe lo kwa déjà bimisi bo abo alo ta bango tout basila na bango alo ta bango tout basila na bango asiana na bango sikoyo asa sikoyo nani ye Eliane ngwaza nani mais za moi ça passer no se bilangiti ye bibilangi passer tena musa pe muto abinisaki na 2015 fo mutango paso wanga na minito
awangani mais clip ya nani mutaoksi yo bino esinga basaki 4 mutaoksi pasteur bilengi banda 4 pasteur kangati musapi yo somona weza c'est que moi nango balolaka pe ba pasteur bien mona pasteur kangai musapi ça komaki wapi sikoyo komaki ana bobosani mais lelo boko mobaluka Eliane Eliane asali de musala na église na nini na bolingo azaki pe azalaki wana kete na discours mo lo bana kati église na isoma mona za nyonso ba docteur ba hôpital ba église man kele ba orchestre na ba société ezalaka problème na ngai kaka makambo nyonso ba reconnaître petit na sai mabe akena leta kote ngai na za muta solo petit sai mabe fa sola na papa bo akena leta sai mabe sali pasteur pour quelque part ngapé na linga banjima Moïse mingi on a ça appelle adoration nango mamba sentiment za mutu so salaka Jésus kutatika makolo mwa ndumba simba yazo tendresse. Voilà, alors Mani de John to solo ki lisolo ya ndeko na bazo finga na poto na moni o développer ki en penate. Au moins, le problème, il y a Eliane Ezali. Jimmy Ngalasi, na Yves Konde, baba camarade. Jimmy Oyaye, baba camarade. Voice, oyo ba publié, wana voice, wana na moulaï nango. Steve, soki abimana ndeko ya Moïse, babima babota mwana, libale si la jamais moi si oyo aza libanda, akoki ko diriger mobali oyo abala aza na kati ya ndako. Tolingi yende atika ko impliquer batu na kati ya procès na ye. Ezala nango yana fali ça liba moi ça système on ba moi ça parle. Et moi ça parler comme ba moi ça système. Ezala ka. Siko na moi ça système comme ba moi ça parler comme ba moi ça système. Moi si ya système wana baboti mwana. Baboti bana ken na minute oyo baso ye Eliane azo misaka ba voice keno Jimmy nani Steve Konde na Jimmy bayoka na ki po ba piéger ye Eliane si va yebiete soka yaki la place ye Steve on a ko reprocher Jimmy abi comment yo za ko embrasser cliente na yo avant na nukuba funda Moïse makamwane salami to lingi ndete ngala lingi Eliane na makamna atika kombo ya Steve. En tout cas, nous sommes à la biso. Pourquoi? Mais source, oh, bah, so dénigrer Steve. Et so où t'as na maman na bana. Place na yo ici là. Boza t'as na relation monte oh yo continue Steve asa elo likambo. Toi qui n'est pas Eliane so information opé sans décoller. Et ça la maté. Et loko na linkaka. Tika kombo ya Steve na makambo na yo. So tika kombo Steve na makambo. Te poka na ofinga na ngayo. Oh, y'a na justice na ok na makala na ok na tika kombo ya Steve azana makambo c'est un homme responsable marié c'est yo ozolo ba Steve va enregistrer que Steve asa muta media oh moi te ko be sa cop na ye mutu aroya asa ele sonorisation mutu aroya asa ele bani abate ndani enregistrer abat ozo be bisa ozo ko faire couler mutu mama na musala na ye. Qu'est-ce que tu veux? Ok, merci. Merci, Tokomi na Souka. Merci beaucoup. Alors, Adèle Tchokobakou Danger, Sœur Poli Lumumba, Tokomi vraiment na Souka. Sandali na ba beauté, na bi ke tozo kende na biso prière. Est-ce que mot de la faisal? O botamba na ya basi, konyokolo ya baninga, tilete koyeba yango. Aisam ezoba. Na yaki nanga kobina, bokomisango libala. Na yakina ngako yemba kaka biloko sika bomba biloko sika parro bomba ko beta batu mosinzo ko bakela batu bambasu ko baby savia ninga yo izalaka yo izalaka ye surtout ye obota bana ya basi konyokolo ya baninga la police koyeba yango moni donc tunga na yembi bolo kwa nzambe donc batutu ba se retrouver na kati salami pe donc toza donc nzambe ka ozong sela bino donc boze la chanson calamité aussi la Sandrine na ba beauté zo tanga il est qui sinzora le kamandike de John ndeko Ken piana na pesi bino so poto mambote na bato obora te à part te chandombe bien na bibi sucre. Ah, oui, hello mon ngana loba. Viens nga Didi Kinouane. Deka. Yana prêtre mon côté au abimati le la Didi Kinouane. Pour nanga. Na okanisa chaque mois na ndo zo salaire à $2500. Non na zo bossa bongote. Bo sombela nga RAV 4. Apesa nga enveloppe à $20,000 na taka essence. 2 mois na dérange ka été. Viens nga Didi Kinouane koto ozali. Na ko nga sanda so na kufi okufa na mutema nanga vie na za reconnaissant ba mona nzemba sika yo pe ken na funde pa Didi Kinouane o po no ba Didi Kinouane
na ese na boka Didi Kinwani parce que Didi Kinwani na sala pour ngai na iko boka te libanga o na bwaki mais mutu ana yebi ngate moi le mabanga koma na nyongo moi le mabanga koma na nyongo kobi le teta yebi na oto baki le teta limbato be ba repe ambongo te e koma libanga nyongo ba koma libanga nyongo libanga lelo so na zala ngana boss te donc il faut ba na Didi Kinwani Jojo Mandiki ya manike yoka ba boss batiki alika batu aisam na Londres aisam ezoba mais na Kinshasa aweza kaka nani Abeda Chou na Eric Mandala bazana ba famille na bango bakopesa ba famille na bango nini bino nyonso bozaka Abeda Chou na Eric Mandala bon Abeda Chou yo mekaka obonge siko est-ce que kota côté Abeda Chou a pied l'hôtel libanga eke pefele na minute so mon kaka côté boss moko abimisika so mon kaka côté ba lion baza kocha mutu tete po okata to stopper siko émission to ba Didi Kinwani Jojo Mandiki mapata vient na ngalita chamala masanga trésor lwa donc batu 4 ka na boaki spécialement na kata nzemo na bango na Didi Kinwani alita chamala Jojo Mandiki trésor lwa yo olinga kanini yango na salelo ningi yango ko zana ebe kona chano yo olinga kanini yango na salelo nini yango ko yo Voilà, merci beaucoup Aïssam Ezoba, merci Patrick Mayangi, Richard Amelin, Vienna Carlos Kabasu, Dom Mayambi, merci Didier Nzita very strong. Donc merci Eliezer Bébé de la presse, Tosuki Wana, merci.